atala komona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, ça j'ai la calame. Ça va ndako beba bakiti za kusudi bakiti buka la. Mbote mingi na balandi FM TV na pesi bino mbote na ye moko le descendant prophète Kimbangu na lobaka ngo ke soza na souffleté tika match asazaka moko na kati ya Congo so boyi bandela Congo na yo bandela pe villa Kinshasa Lisango FM TV ekiti précisément awa na quartier Inga na commune na Selembao bana Selemba babenga ase yaka na rapide bakoto yo biso pe tokiti na tora le grand cameraman toyo kabango pe bakonzi pe bafongola matoyi basala nini balanda ba population na bango population bazolela na ndenga mukete population bazo senga lisungi est-ce que population ko senga lisungi to za droit na bango congolais monsieur Fongwam toleka président fondateur de Fondation Maloua, coordonnateur national, tous pour le Congo, Mwana Mboka, Azwili Kanisia Malamu, Pona Kosalisa, Eko Sunga Bana Congo, Moninga Malamu, Ayebana Kanatangwa Pasi, Yalelo, Tomoninga Miswe, Fondation Maloua, Mosungi Bana Congo. Maître Malou azali kabonzeba pesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko fondation kende liboso. Le leader incontournable de Luisa, Maître Cléophas Malou Akili. Baba mwenye anajua kabula anajua kuikala na batu beto sadisa ndi betu bwela ndi maboko beto zituswa kintwaji na beto Ambassadeur de la paix du Kasaï central. mbote ndeko mbote papa namona na kanda mesha mabe na nde nini po makamona ngana sala na okoka te osala ne osala makambo nini je suis gradué de formation mais sans travail. Je suis gradué de formation, mais Moussa les a dit. Congo na mbongo ebele hein? Congo na mbongo ebele toyoka kame tomona ngote. Otangisa te. Bongo otangisa na métier nanga. Et ya métier na swezani. Métier nanga na informaticien. Ah bon? Maintenancien. Na go sala LAN na one. Réseau local, réseau international. Ah to ça. Ah to na Selembao. Qui meza kotoyo? Qui meza te? Ande. Mai ezate. Sko zelana no elo na tuna mai wana mai. Pose balobaka ke l'eau c'est la vie. Donc nous koto l'eau c'est la mort. L'eau c'est la mort. Mai ngo ba tindikela biso wa. Chaque mois faut sommer la mona de carisi faut mela. So tali yango olali ofani yango bien pendant 5 minutes. Au moins na poussière salité na se. Salité. Salité na se. Ozomela ngo me. Ozomela ka posa na posa me. Dans la caméra, bosengi na yo epa ya bakonzi. Précisément na oyo azo diriger société ya mai. Oyebi komo nango no? Régie des eaux. Okoyeba kombo ya DG na bango te. Na yebi te. Na yebi komo DG na bango te. Na yebi DG ya Régie des eaux. Soka zo kokate. Bo mettre ya aleka intellectuel basé belé o boko ko remplacer. Pour mai. Yokela peta muninga ma. Mai. L'eau c'est la vie. Sans l'eau on peut pas vivre. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Toko sukola bilama, toko lamba, toko mela kisi, nyo c'est tout c'est mai. Donc ça veut dire que mai koto bozo souffrir
fort na Selema. Fort, tala. Donc on est sonine. Babito Maluka ya forage. Mais en pleine capitale, il y a RDC. Ah ouais, l'Oba Mikula. Oh, ils ont dirigé Festi province. Maïboé. Bon, on fait fort kuna. On fait fort. On met la main. Na habite. Na bimisi carton jaune. Carton jaune. Il boy en point. Ça peut ça être. On a limisa nanu. Aussi longtemps moi na ngalobe au souffrir au bela na binsambo. Là je suis carton. Mais c'est carton rouge. Rouge. OK, c'est bon. Kama kwetune mwana mutegete utuomba mu mabantu bakola balukusha onda soma luwa watu wabasanga bakole bakulwe onda soma luwe watu wabasanga bakole bakulwe onda soma luwa watu wabasanga bakole bakulwe. Mbote papa. Comment on pousse le moukiao? Comment on? Papa Komba Prosper. Papa Komba Prosper. Ah, papa Prosper. Ah, toi ça va. Tozana en face ya hôpital ya sanatorium à quelques mètres ya morgue ya sanatorium. Kotobino na sana na Selema kimia ezali. Kimia ezate d'abord le phénomène kuluna bon ezali et puis crise vraiment ya mai ya komela. Banambula bonu kotoma ebimagate. Oh, à partir du régime ya Joseph Kabila Maya wa ibimagate na quartier na sana au. Depuis régime Kabila 18 ans plus 4 ans. Oui. Et ça lui combien? Je te confirme. Bon. Tika oloba boy. Je te confirme. Baba 23 24. Tozana kati ya sanatorium. Botuna même baminga ngabazali ao. Do bano babotami bayebi maite. Bamona kamai bakeluko suka na lalu ao. Dans la rivière. Oui, il y a une rivière là-bas. Bosenge zanini. Non, et moi, pendant que je suis là, vie à batute. L'eau, c'est l'eau qui est alors, si quoi, il y a quelques mètres de Bibembe, ministre ya santé, il ne se prononce pas. Maya forage, est-ce que Maya forage n'est pas comme là? Ce n'est pas Maya n'est pas comme là. Alors, il y a mortalité et mata. Le ministre est-ce que sous maladie il y a Covid ou ils allaient donc ça veut dire que batwazo kufa kotoyo likolo ya mai. Microbe leki. Mai pèse un des facteurs. Mai un des facteurs zo boma batwa. Qu'il vienne le ministre ya santé ya koloba nini batwazo kufa boye. Bosengi kasi lo basuka po mukonza mboka to bakonzio baza mieux placé pour na mai ba mekepe koyo kabino. Ah. Bonanga muta réside zoana donc à Longwa pour mieux poto tambula malam oya BBC à Longwa bati mutu mususu c'est comme ça. Tu peux ce carton jaune hein? To rouge azwa rouge. Ah rouge c'est dit quoi? Rouge à Longwa. Oui à Longwa. Oui OK c'est bon mutu mususu président fondateur
ya Fondation Maloua. Pardon international, tous pour le Congo. Mwana mboka azwili kanisi ya malamu mpona kosalisa mpe kosunga bana Kongo. Moninga malamu ayebanaka na ntango ya pasi ya lelo tomoninga miso Fondation Maloua mosungi ya bana Kongo. Maître Maloua azalika bonzambe apesi na RDC azosala misala ezomonana tosangisa maboko Fondation ekende liboso. Mama awa toza na Selembao précisément wapi? toza na Selembao nzela mokie opusani boye ponsa kala ba difficulté ni bozana ngo bana difficulté ya mai bana pasa mai donc mikolo kutu baye kotila biso ba forage yango to mela mais toza na posa ya mai bana posa mai ya komela ba mai to mela ba forage to salela mabumu koswa ba pasi donc to na pasi ya mai awa to na posa bo bongisela biso ba cho ya mai ne to mona akuna to mona ba commune misusu ba mai ya pompe ezobima régie des eaux bana ba osaka na mai parce toza na ngo ya mai kotoka mai bana komela mai ya forage ba mai ya mabulu toza na posa mai donc to bino na Selemba bo mona ka mai ya régie des eaux kwa novelas na télévision donc régie des eaux pana biso kutu mbula boni oh atape ba 10 ans yango to okende 10 ans donc facha ko kutango donc aye ko kutango ba cho oh donc ese ruya nango yango na ba yekele biso kutu ma bateli biso ba forage yango zo mona to mais forage wana to mela to salela misala donc komela bana mabumu koswa ezala biso ba mikolo toza na posa mai ba cho ezonga ndenge ezalaki mai tango ezalaki kala ba forage wana eza ya l'état to eza ba ya l'état te wana eza ya batu bango na to ba moni ke tozonyoka mapasi bana po bakitaka mabulu kokende kotoka ba mai nde ba yoko tia ba forage donc nde ba tieli biso ba forage yango mito ezobikisa biso sikoyo mais to na posa régie des eaux azongisa mai ndenge ezalaki na Selemba ukotoyo mwana biso pe bana koto bayeba pe mai ya pompe ndenge ezalaka bayebi ndenge mai ya pompe ezalaka te koto kaka ba forage balobeli na bino ya parlement boyebi bango balobelaka bino te baloba tomona na biso likambo oyo esalema te nde tomoni bino boye sikoyo donc tosepeli toza na kondima ke forage bamai ya pompe elingi ezonga bana basepela toza na posa bana basepela na régie des eaux. Ok, merci beaucoup mama na ngai na 21e siècle aja boye tore le grand cameraman nzulanga na papa image amemi mai wapi na mutu te me na lipeka soki ezalaki tata oyo abotaki yo nayebaki te soki olingi okotikaka boye nakita na papa mbote papa mbote komo nani papa Vetusidi Emmanuel papa Emmanuel koto oyo na mboka na yo kimia ezali mikolo kimia ekoti po bana baza kosala mwa yenga awa me bana batieli biso susi ate awa très bien mwa kimia evandi mikolo toza kimia bo badifficulté ni mozala ngo siko koto toza nde totikali na difficulté ya mai esali mbula boni mai bana 97 depuis 97 tozaka suna mai te koto chef de l'état bakonzi ya mboka ya régie des eaux depuis 97 na évité depuis 97 depuis 97 toperda mai kota quartier Molende tozaka suna mai te c'est tozosenga ke mai ezonga po courant régie des eaux azongeli biso pardon SNEL azongeli biso mikolo tokomi komona mwa éclairage na butu na pokwa na moi c'est que esengo même régie des eaux aya tokofuta ba facture po tozana ba numéro ya facture ya kala o totikala nango na bandako mais régie des eaux akende amona na kasute lilo basuka kasepa papa régie des eaux aya na quartier soka komi tokosepela to banofuta ba facture na biso papa talaka match natalaka arbitre tanga pesi jaune linga oloba nini c'est que match eza malamu te bongo soka pesi rouge obimi na terrain sikoyo na par rapport na souffrance bino bozonyokama nango koto oyo nabimisi carton jaune na rouge yoyo olingi bapesa nini pesa bango na jaune napesa bango na jaune pesa bango jaune papa sage elingi oloba keno bobongisa ok papa asengi jaune pesa bango jaune Mwangala ni ngandwe Maître Maloua Katwanye yo Ulanga watu lasi mfunjani Katwanye yo Wana waguliza kamai Katwanye yo Basama kani munene kwa noje
mukulu bakamba kwetune mwana mutekete utuwomba nguma abantu bakola balokusha mbote ndeko le boko na litama lika munini te lo walta mwa mukiawa comment on a bon comme on a eu Timba Massamba Tishik oui ba difficulté ni bozala ngoko bon ma difficulté dans un côté ba mama kasi ba difficulté dans un côté premièrement ils ont nos mailles OK ah bina ma régie des eaux donc depuis na comment ma régie des eaux vraiment il m'a raté souvent maille auto utiliser d'habitude ça mukiawa voilà très bien maille auto utiliser d'habitude ils ont maille à forage OK au moins bala mungi tongo baki bakangi batu baki bato qui m'a forage mais oh ils non régie des eaux en tout cas régie des eaux tinda maille ça fait mboula boni en tant que moi na kotoyo maille régie des eaux bimarate bon en fait ah na natif ya koto mais au moins na loi mais très bien bon depuis na ya vraiment on a constaté depuis quand on a besoin ndako wana na mona iskama ebima ta goutte litanga ya désert non rien bimarate mai bimarate bosengeza kasinini bon bosengeza rarke parce que nous avons une période il y a période ça élection bon propagande propagande na bango au monde il y a encore différentes figures non boya bo voter ngai to ko tsama boy à un certain moment on ba électeur ba voix ba kimina ba est-ce que en tant que motangi pe moyebi pe molakisi est-ce que député azan a droit à coacher la bino maïto le temps de fois que nda lobele la bino na parlement bon en fait député azan a droit à coacher maïté mais ba droit ba député za ndenge nini tant ba séréni sarane sika na bango wana ils sont aussi censés avoir besoin à population besoin ya électeur na bango ba kei ba présentant ou pas mutu a dirige bango na assemblée nationale yende mutu azali censé ya kokocha ngo na gouvernement afin que ba travailler selon désir ya peuple mais comment ba ko sarabino ke biso to koche la bino mai mais le problème c'est quoi le problème que sur le plan social batu baza le social d'abord c'est paralysé le lo batu bazo lela batu bazo liate tant ba les 1000 francs ba les 2000 francs on peut ça directement voir et tant on peut savoir à éviter que non on peut savoir boye na mutu nini on peut ça non on peut savoir parce qu'il y a des gens au baya kakaka aye après kuna kela ne bapongi asa ne loroté avant d'aranaye tant on y a lisusu boya ko ko sabatu parce que biso ndesko population nous les peuples congolais vous la censé to ba mutu nini o ko ko voter mutu nini ko se confier parce que moi mutu bozaki naye tant on reçoit avant na même grand certain ngoti avant d'arriver dans Selemba on a su à quel moment communément sur l'ompaka alors même si ko humilier comportement bato comporter ya commune on a kuna boete mais tant oza ba pesi voix c'est que ba confier ba pesi confiance mo sur l'ompaka tant OK il faut lobela pour la commune yo mai bimagate et le côté to ba to vendre ils a calvaire ou comment tant au match zo beta manana siflara match arbitre azana combien de cartons arbitre on a des cartons jaune et rouge sikoyo oyebi utilité jaune bon jaune il y a souvent ceux qui peut-être bon ils juste pour avertir mutu très bien mais là au moins bon score rouge bon rouge on va passer de rouge faut bimoke siko par rapport à la situation mai kotoyo yo en tant que movandi ya kotoyo ngala bimisa de cartons poko ça va ngala che fika fio obia ngoti oso salango fika fio koko maleke fika donc on a bien oyo ça dit bango tout bina balongo do bata régie des eaux bilongo sika bene ya comprendre donc bilongo sika bene ya peut-être mamero changer docteur bonjour boni bien comment on a bon comment on a ikesi bien avant après ya solo docteur pesa na basanga kotoyo na mboka nayo bon basanga vraiment kotoyo pona nga elo bien zala na ngote eza tendenge nini so tellement mai mai pena ebela bana babota ani basura boma ya pona tika koloba boko papa na ngai nakangata maboko ya solo ebele pena bana babota na basukola mai ya pona donc ti bayaka wana yo sokola ngo mai nini elo côté dans makelele faut ba forage ba fongoli ba forage donc régie des eaux ba yebité régie des eaux pena nga bana ya commune yo donc mai kangama depuis 2014 ti lelo ba tshoko te rouiller donc mai donc avant Fachi avant kutu Fachi
mai pena a bandana mususu alobi que depuis 1997 ado ba 1700 kutu donc mai pena aux encore hein ya solo wana siko mokonzi a régi des autres lingo lobele nini neti pona nga nabi misaka carton ka mbala moko mokonzi ma régi des wana alongwa kutu te ma alimwa ndeko limwa to ba eta jana ba yo kele mawa po a mutema mabe côté ya zalaka amela mai ba Swiss ta ba pompe pena bien na pene bimaka mais biso awa mai ya foko wana donc libumbu so mai nini ya foko donc so pena melongo ça type libumbu pena le roi ba lion pena ne bazo tambola nga pona nga na pesa e jaune te ye ou rouge pena donc kasto pesa te pona ko avertir te ya za motia malamu ma kutu te pena ya kende nga batute population balobi kotoke ozo rouge par rapport que musala ezo salema très bien te ngate bana ba osenga rouge ngate na 21e siècle kotoka forage biso alors nyaka forage atika oloba boye maya pompe bimate mbula boni koto bimaka te papa fiza sali ata ba 10 ans maya pompe bimate donc mwana asuko boti abima ite abima pompe te ya liboso pa ibi pete ayebi to vivre akana ba forage sko lilobani en tant que maman momemi biso bana 9 mois na libumu epa ya bakonzo ya régie des eaux papa babongisa bayokela biso mpe mawa bakomi mosusu bamela bama ya pompe biso ntango esika ma ya forage bana tokoma foseme bama ya milangi mpo bamela bana babima kwanza likolo ya ma ya forage babongisa nasengi babongisa siko ntango okenda bakomine mosusu esalaka ndenge ni mai ezobima esalaka bien te omona komine mosusu mai ekarama te mai aire nyonso ebimaka biso pasi kaka forage ndeti boye 4 heures omona bato bakati pongi aketoka mai ya forage kaka pongi susa malunga ezalaka te olota kana aketoka mai dosoke place mai ebimaka osokoli namoni okosokola stock na kosokola ebele ata 3 cantines mawa siko na carton jaune na rouge na bapesa nini pesa bango rouge yo en tant que maman moboti bazwa rouge bakelu fe mbote mama mbote papa komo nani komo nanga mama Siska ovandi kotoyo tovandi kotoyo awa toza wapi toza na Selembao précisément wapi na quartier nini na quartier Molende koto bino pe boza Molende par rapport ya ba situation bozo passer dans kotoyo tozo passer ngo bien mais ba condition mususu eza mabe net nini mama bia liboso na koloba tala kaka condition mai kaka nyonso forage kana na forage ba forage ngo batoto mokusa babiloko kobima tozomona moyen te bosali mbula boni kotoma ebimaka te na kanisa ata ba 10 ans elingo koka 10 ans na souffrance ya mai donc bana yabo bazobotama lelo bana ya lobi mai bazomona ngo te kaka mai kaka ya forage oyo ya pompe tozomona eloko te bosengi na yo kasi eza nini epai ya mokonzi to bakonzi oyo ya régie des eaux eloko tozosenga bazongisela biso mai mpo condition tozomene eza mabe tomoni baprince tosepeli bongo mai po eloko ya liboso ya mutu ezali mai me mai tozozwa yango te me kura eza nango kura eza kitoko me mai kaka likambo ya mai namoni batuyo donc mai elekalaka vraiment te mai eloko moko te bakote mosusu mai ebimaka ba 23h 0h bino kotorie biso ata 23h eloko te eza na balimiti nango peut-être tokolo basuka nango babandali prison mais koto ya likolo côté ya quartier Molende eloko eza te vraiment bolandi mama makambo alobi eza pasi nayebi te soki toloba nini po biso tozalaka toujours au milieu du village tozozwa makambo oyo population azosenga tolobeli yango bino mokonzi ya régie des eaux est-ce que okoka kotalela te bato ya kotoyo situation oyo est-ce que mbongo ezangi nga nalobi ke mbongo ezangi na Congo te mais eza siko nini motema mabe to motema malamu oyo bato ya koto bazosenga tora tokende osilisela kunako toleka mama mbote papa aleki bovanda kimia komo nani mama mama Anne-Marie mama kusala mukia mama Anne-Marie awa toza na quartier nini na quartier Inga koto bozana bino kimia ezali nango te mpona nini bakunu na tokóma butu 19h 20h kobotola bato ba telefone na prince
ndenge eza soko ezata na godi na oyo bakobotolo yango mpe eloko ya mibale courant malongo eza te mai eza te nde toza awa mai mbula boni déjà toketa ba 10 eza muke banda mai ekenda tokana biso na mai eza muke tomelaka mai ya forage ekomopesa bana maladi bosenga eza nini epai ya bakonzi oyo bazodirige régie des eaux. Est-ce que bato facture ya régie des eaux bayaka kopesa bino baya kopesa ndeni mpo mai ezalaka te tomelaka mai ya forage baya kopesa biso facture ndeni bovotaka tofotako est-ce que baya déjà kote kosala suivi par rapport ya bavoi oyo bino bopesa bango eloko te bango soki bovote bango bakeye na bango tour oyo toza na posa babilamba na bango te loso te yango tozosenga na ye tingi oyo biso tovotaka aya bovotaka nde ye me azosala mosala malamu ye bon mpona kosungasungaka na ye mpena bato soki okei mpena mpo asunga yo oza na problème akosunga yo mais par rapport ya mosala koto na mboka na par rapport ya misala koto eloko tozosenga ti ya biso courant na mai te est ce que oyebaka droit oyebaka mosala député na explike yo député eza yo nde moto ovota ye ye aza na droit ta kotyela bino mai mais ye aza na droit ya kolobelela bino na parlement kasi ye fo alobela biso mpo bakonzi ya likolo aloba te alobaki na biso nde toza boye mai kala mingi te ezokota me bakarte mosusu mai ezobima nango ebimaka nango te mai lobaka na wenza selembao avo kotoka mai mpe na selembao mpe avo kotoka mai dimanche so mpoka te dimanche okei pene sali pene tomelaka mai kaka ya forage tozala mai ya pompe te awa mwa lelo basuka kasi tosengi ye papa ntingi atala biso na quartier inga awa na bamboma awa courant ya malonga eza te mpe mai toza na posa nde ya mai na courant bon nayebi te par rapport ya souffrance ya mai oyo bino bozoyoka na koto oyo nabimisi de carton yo oponi carton nini oponi wapi ayo oza maa moboti te estce oyokela bango ata mwa jaune bakozwa te najua kuikala na batu betosalisandi betubwelandi maboko mbote ndeko mwa moke ya kopusana awa komo nani akomonanga Gédéon oyebi signification ya Gédéon no moto makasi ayebi na kati ya héros voilà awa tozali toza précisément na avenue Bamboma na quartier Inga na commune ya Selembao. Très bien. Ba difficulté ni bozana ko koto. Pena ba difficulté za mo ebele. Ko cité ndeti toza na problème non premièrement non likamuna ya mai. Mai za difficulté makasi wa na quartier Inga wa toza pena na problème ya mai. Mai de ya bana ba 2000 ans ti lelo mai za rasu. Attendez, je m'excuse depuis 2000 ans. 2000 ans. 23 ans. Si bayebi résidus de c'est bayebi na forage. Comment la ngwa ba résidus de moment na commune. Résidus il faut mona bi kota ba gombe, il faut mona ba gombe ba kasavu bukuna koto to yebi résidus. Donc au mona résidus le kwa novelas na télévision. Wana to mona onga na musika pembeni bo de point et le roteza. Bosenge ko zala nini en tant que movandi ya koto. Oui, bosenge ezali pona ba kontina biso batayela biso to votaka bango à chaque fois. Élection les caca mais mutumo ta lobela biso ata nefis ke bati la biso mai ka ba forage. Élection passée au ute ko le kana régime on auto le kana est-ce que ba salé bien ta projet mon côté ata projet mo ya mai ezate ata projet mo ya loko ezate ba promettre kaka ke ba kosala loko boy ba kozongisa boy tant bazui ba voix na bango ba kimi mutumo ta zonga mutumo ta ya olandela ta mayo eloko moko régime siko kotisika régime ekoti sikati lelo eloko ba mekai kama osala moke eza problème ya courant nde mutu ba mekai kama osala ezongaki na ebandeli mpe bandaki bien mena minitio neti boye toza boye courant eza te soki courant ezalaki mwana classe noko kwa opesa combien sur 10 soki courant mpena na minitio ata 6 et demi 6 et demi ça veut dire que courant ça va bongo siko régime des autres comment la classe na zone nazoloba pena banda ba 2000 ans mai ti lelo ezalaka te tozaka na ba forage nangamu na biso na sima na biso kuna forage yango wana oyo esungaka bato nyonso ya kotona moko eza na Benelandi bano ozomona bamama bamikolo bana prince one mbakataka mpona bakotoka do bazokatisa kuna na sima bazoke kokatisa mpona batoka mai badifficulté eza miso mpe bakotuta ye mosu mpe akokuta na likama mpona koluka mai soki bazwi mai te est-ce que babandi déjà koya kokosa bino koto oyo to nayebi te nanu babandi te na minitio bayebi nao ke
toza deya na position tozela bango oyo akoya na lokuta oyo akoya sala boye ya toro mpena cette fois-ci motutu akose passe na pe nga nasengi topesaka na jaune epai ya mokonzi ya régie des eaux wana pena il faut opesa jaune obakisi na rouge likolo yo ya motema mabe ceci azwa jaune rouge mama odéclassé rouge mama mpona eloko te eza wana jaune rouge osukisine makambo rouge pena il faut osukisa makambo eloko eza te bikota fufu pena batie okutu batiela biso na banzela awa baya bango moko bato ya régie des eaux baya bapikola yango na sens ke oyo toya tobongisela bino totiela bino monter bakenda nango bakenda koteka wana deya bateka na wenza bayaka wana deya bateka eloko eza su merci beaucoup merci nani oyo tokopesa penalty nani oyo amérité hors jeu nani oyo mpe alingi mpe azwa rouge mpo abima bana kisasa bino moko nde le 23 décembre bino makambo nde eza epa na bino tozali na selembau je crois que bamama baleli basengi balobi n'importe quoi par rapport ya situation baza nango quand nalobi n'importe quoi ça veut dire que na pasi na motema nalobaka ke toza toujours au milieu du village au milieu du village eza bato bazoyoka lebe matoi mokonzi ayokaka azala na matoi mibale azoyoka ya population azoyoka mpe na gouvernement eza nde biso asi azaka moko mokonzi atene azaka moko tant que nanu na siffle te moyen match katana eza te même si juge de touche atelemisi de rappelé et aussi mbate est-ce que penalty yango okocha est-ce que hors jeu wana okobima to okobima te moto akosifle ezakanga ase mokonzi ya terrain même si koto batelemisi loboko na osifle te so na bina sifle na sifle Zakari Bababaso Zelensky nzala mpanda yo oyebi kaka idéologie bawanga na yango te toujours Israël Mutombo bosolo na politique toujours idéologie bawanga na mpe yango te mais ye moko ase mokonzi ya terrain oya oboya ondeni so bandimaki tika mpe bandima mpenga bana selembao baregrete na ndenge moke te estce batuni régie des autres kongo ezangi mbongo nakangi na maboko estce kongo ezangi mbongo totanga na baklasse toyokaka mpe toomona estce ezangi mbongo akosala babiloko oyo wana baokosela nani nayebi te monsieur le directeur estce mbongo ezangi motema mabe eza to eza te nga na oloba te parce que population bazo réclamé depuis 1997 bamisu balobi depuis 2000 mutu na mutu azoloba oyo ye mai ebimaka te dita kwa mpo na nini tolieba nanu mai ezobima koto te mpo na nini na bakomini mosusu mai ezobima bakomini mosusu mai ezobima te eske batio ezangi to mbongo ezangi bomeke mpe kozwa makambo yango bien kongo eza ya yo kongo eza yanga kongo eza biso nyonso tolinga kongo eza na mutu moko ntango oya kolingisanga kongo ntango bapesi yo responsabilité na ndako luka olesa bandeko na yo to bana na yo très bien mais mutu oyo to tata olesaka bana bien te to tata ozozwa bana na responsabilité te to yaya oyo tozwa bana baleki ne na responsabilité te azomérite place wana te nalobi boye est-ce que régie des autres kongo ezangi mbongo mai ezangi na kongo nayebi te parce que boyebi barichesse kongo eza nango population koto basengi kaka ke bomeke mpe kozwila bango solution ase soki aleki na bisika fo bilembo etikala directeur monsieur le directeur tala na situation ya population ya koto oyo 10 ans 9 ans 8 ans mai ezalaka ve pasi mpe mawa nayebi te soki yo komona esengo place bisika ozali napesi mbote mingi na baoyo bazo encourage biso toujours na musala oyo bazobokela biso bafleur na banzube biso tokoyamba yango oyo yango ezosala kaka ke biso tokeye liboso merci beaucoup na mobos force tranquille Billy Malou à Cléophas na flataka yo te me nalobaka eza réel le corbeau le renard eza biso te sans oublier tora le grand caméraman toujours na pointe bayini nanga mpe baza mpe important parce que ça bango moye mpe nga na avance bien ikeleve toujours gâchette mon frère propre napesi mbote mingi na baoyo yanga na monsieur Patrick Kayembe Sumpi DGA ya INPP mes respects mon directeur
napesi mbote mingi na Daniel Otepa Yemba, directeur commercial ya Api Congo. Musala kitoko bosala, ngana kumisi bino musala kitoko bosala. Hein? Olobi ventilateur elo esali. Olobi makambo ampule katani. Olobi bo porte fongwami. Quelle boule! Daniel Otepa, vieux Chabani record. Coup de chapeau na makambo na osala vraiment kitoko mingi. Na pesi mbote mingi na boss de boss na kati ya Zandu moko. Wage. Hein? Bisika lingo somba polo, il faut quitter pas na ye. Boss Wage, mbote mingi pa na yo, na pesi mbote mingi na Kwame Kintima. Balobi bien Kwame Kintima na Londres. L'homme propre, intelligent, élégant, beau garçon. Mbote mingi na yo, sans oublier Chibi Chabou. Monsieur le directeur, Yasokimo. Hein? Mbote mingi na yo, Kofi Kintima. Sans oublier Papa Robert. Hein? Na baini nanga na kebisi na ba oyo bazo sala mabe na mboka Congo. Mboka oyo eza mboka Nzambe, ekotikala ya Nzambe. Soki yo zo luka okabola mboka oko simba ve. Toza la bolingo. Match esili. Na lobi bien match esili asasa sifflé. Zambia kulame mudumanyama akwelele bijimo nengondo tatu Zambia kupume tuko nengondo kanya ka musebele kakalesha banene mokulwa tabila wakulwise ila mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwana wa ngandu teleshe ngumayai wakulwise ila malu mweze manene mujitunga mwibaka tulaso ata lelo te ati loko ata le to mona te linga kiyo mingi janina Baba msajala kalamu. Taba ndako beba bakiti za kusudi bakiti buka la